ngonga ngilele, ngonga ngilele, ngonga ngilele, ngonga ngilele, ngonga ngoya ngoyo ya ngoyo, tango yako boma o ya ngoyo, tango yako sasa o ya ngoyo, botika ngana loba e yo yo yo, tango yako boma e ya ngoyo e, tango yako bunda o ya ngoyo, eloko eleki nyonso be Kongo, tika peto bunda o yo yo yo. Merci, merci, merci. Nabina batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to chalo l'océan du Congo, esika oto ngangaka, esika oto zalaka bakongo mani, esika oyo to ali bongo kosala éveil patriotique, esika oto ali ko conscientiser, ko sensibiliser, ko mobiliser pe kolongola peuple congolais la bolema. Et si quand on chali tolo na nzete po ete benga yango malamu to ali bongo ko sala mosala ya Jean-Baptiste, et si quand on temile kwa basinzi likolo ba ete l'heure est grave et sengeli na tout congolais ala tamola to mo tumba pe abunde tumba pe moto oyo to boma yango te toke na ngoli boso, et si ka oto telemi ferme fidèle ko la bakuke pona koze ya liseko ya République démocratique du Congo oyo telemi na tango oyo biso ba congolais to sangani pona ko bunde tumba. Tozali bongo petango iso ko tumola la kabino malako ya nkokolo na biso laboureur walubi béché fouillé ne le sait ni place que la main repasse ndeko langa pona Congo luka bibundeli nyonso ekomato na motema po ete tokende bandeko langai ekondongwa ekotoko na ebisaki bino ete séance ya visitation ebandaki bandakala na molimo tokendaki ndenge bomonaki kokundola océan de la presse abandaka na ba chef coutumier bomoni yango la bilili tokendaki na balondo kokota na kati tokende kokangaka milimo tokende kotambola ka lolenge nzambe tata kotinda kasi mikolo mileki tokitaki boko tala pe mama soso oyaki moko pe na maloba ya vuluzi o lolenge kani atalisaki la bino ete libota ya papa mbadi ememaki epe bongo na makamatali kobosamba kasi molimo lokola bakamna milimo ya kayanzoto te nzoto la molimo tambola kalolenge moko tende kolangai ndo moni papa azwaki bongo mbakola makamna milimo atalisaki bino ba soldat o bazalaki pe bakolo lokola tolobaka ete ya Congo Central po ya uti na bandundu kasi lokola molimo ezaka la frontière te ezali bobele nzambe tatande akomema bomoni bisika bakendaki kolatisa ye kiti ya bokonzi yango na pe tokendaki kozoma lako na ye ndenge pe bomoni biso totambola na ntinu bomoni tokendaka bongo le roi diva yaka kokende boboenga kolukaka lolenge kani Congo etambola tolobaki tokokende koluka bisika nyoso tokeleke pa bangunza na makala tomatake pa bandeko mususu na suka kuna na kimwenza totamboli bandeko langai tokei na bibale bisika o tokokai kokoma te kokatisa biso kokende pe nzambe alo na bolingo la ye a révélé qu'il a biso ete makambo mazali bobele lolenge wana pamba te bino banso bomoni ete bato pe la milimo babandi koya koloba ete toko katia bibale kasi bobele la bosolo na Congo bande kolangai bomba mabe tosakola po ete ezali ngonga ya bosolo nde kolanga eloko ekokotela yo koleka bosolo yalité bato la mayele babi eloko ekokotela koleka raison ezali te raison nde bosolo nde kolangai bafinga batiola kasi un jour bakoloba la yo JKM ozalaki na raison pambate mabenyo so babandaki kosala yo yanolaki te oyokaki kasi mokolo yo telemi balobi te ali pe moto ndeko na ngai kosejit fiaka te batangi bibili ya bana na nzambe bosejit fiaka te so baloboza ndoki sepela baloboza moto mabe mitala kasi soki poza moto mabe ya solo nde mabe lokola Félix Tshilombo maloba tolobaki na mokomi monisa na nzambe kotambola kapela maloba na yo moko te tambola kala nzambe po nzamba défendre yo lelo bomoni to bomoni te omoni ndoki belela biteni misatu be bindu bomoni to bomoni te bandeko balandi to telemi pona kobeta mbela totali sina bandeko bolu
luka Karega pointe totina ki visitation. Karega lobby azalite. Akei wapi pointe tolobi tout Rwanda azali na Congo akobimate. Akobimate akolia maloko akpanga. Tokolia na makemba. Tokolia ye na moteke. Tokolia ye na ngbele. Tokolia ye na ntuka. Tokolia ye na ntolola. Tokolia ye na mombita. Yoko ya kulaka. Tokolia ye na lolenge oye longo bali. Na bukula banseka. Tokolia ye na ngo. Rwanda nyonso aza na Congo akobima te. Alors bon surveiller bango bisika baza. Karega akobima la frontière à Congo te. Il faut abetama. Moïse Nyarunga bakobetama. Rubero akobetama. Babisege zeri bisenge bana. Bato tout ba Rwanda bokoti aboko betama. Na ba frontière à Congo boko betama na Congo central bisika to kobetama na molimo pe na nzoto. Pamba te tabaliaka bato pe baboma katoliki si ndeko na ngai ekoinda kasi eske permission ne kozala na mwa maloba eyoka makabu ya l'homme puissant kasi video bocha melio to bomi ba Rwanda kabu ya l'homme puissant chela biso machine toleka okozwa su nini wana eloko moza te bololo ya mutusi oyo adai oba goro munene Jama toka ngaba photo. Wapi? Eza problème te. Afin de nous ngabe. Photo ou vidéo? Ah, kozonga nante. Na tikala na bongo. Apela pocho pe. Ah, ba mettre à faire des c'est qui te connaît lingi. Bola mama na yo. Moni nengo sambwe. Sambwe. Oh. C'est là. Alati double tennis qui a bagade parc. C'est ce mon até les kangana longo. Oh bangole bataki biso mal à l'aise. Bolole na ye. Pesile. Bola mama na o. Moni banzinzine ba olia yo. Tous mwana kagamo kozonga sute. Otikale mboleo. Otikale libela. Amona pena film. Toka libunu ndenge bima mai. Et toboki bima mai yo sambwe. Pesile. Moni ba tobolio. Sarana faire de se baganga susu ne boganga ki. Ah, faire de se bakei. Pesile mwana kagamo. Tobolio pena ki toko na lengi. Aba damas ba olia. Ambili bokaka. El bili bokaka. Osangi ba tusi pena o ba tuti. Eh, si bango nyos. Toko boma parce que on fait la guerre. Kagame otindeli biso message kitoko. Olobila biso ete yo kokota na Congo. Tozo chabelili po bino bandeko boyoka. Kabu ya l'homme puissant chela biso message ya Kagame. Ikibazo duhanze amaso ni ikibazo cyo muri Congo. Nubwo navuze ko ntari butinde kuri Congo, impamvu duhanze amaso muri Congo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Congo ishobora kuvanga na ADF kubera urabona ko red hari connection. Ibyo tubihanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura. Hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari naho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tukakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka. Turacyari muri izo stages zo kumvikana, zo gushaka uburyo kuko ikibazo tureba twese dukwiye kucyumvikanaho. Ariko tutacyumvikanyeho kikavamo ko kigiye guhungabanya umutekano w'u Rwanda
kubera ko abandi birengagije ibyo twabasabaga, ubwo nyine niho havamo ko dukora ibyangombwa gukora, twaba twumvikanye twaba tutumvikanye. Ku mutekano w'u Rwanda ni priority. Muri priority zose tugira, umutekano niwo wa mbere, uzi imbere, kuko nta bindi byashoboka hatari umutekano. Umutekano rero abakomeza kwibwira ko tutawukomeyeho baribeshya. Alobi lokola mboka na ezali moke yako ya ndeko bunda bisika mboka eza vaste. Lokola négociation esimbi to fa wo songo akanyangwe kawe. Négociation la mabele nanga ngana peso mabele. Yo zondi ba exilé baya na mboka na yo po yo na mboka te ya moke boyoka liboli ya misolo nde mboko eza monene yanga. Ya monene po tata na mama na bato pesa i Congo ya mwana yo oya komona Congo ba occidentaux batata bino na ba mama bino bato pesa Congo monene te. Po bino siko boyokana bobo makongo kasi Congo la zaki nyama lelo za nyama te. Tolobaki misala ya tate ko ya malema lepe. Ingetala bala mfonozi bala nelonga bana kimbangu ya ntungu basoda nelonga bamampinga la kolo balinde kolanga tango yokolala biso toko sala mosala mama missionnaire joli nangala mama samba pambola bino biso toko sala mosala de brino biso tolalite de brino nanga na Autriche papa Mikael tolalite ata toko senga bilengo bele boko pesa te biso toko tambola ndeko. Ce qui te suit, tu tambouli. On peut se mettre sur qui est ma commande. Pour la Congo, tu sengi, vous pouvez se mettre sur qui. Vous pouvez se mettre sur qui est kaka. Découragement à l'été. Quand c'est toi qui l'aimes, c'est Lelo, toko bima. Mikolo tout ambassade à Rwanda na visitation. Carré gato koluko. Oko bima deko. Oko lekate. Wambola liwat. Yo baki wa mobile. Ebiso banyamadi. Lelo toko mibatu. Merci na mapinga. To ebisa kibilo to bagi to ko bomba tete na Kigali to ali. Ndeko to ko poudrier. To misungana. Kagame monoko azozwa abunga. Ndeko langa chama loba ya premier muzito. C'est parce que les Congolais ont accepté que Kabila vienne, même si on ne savait pas très bien au niveau de l'opinion publique qu'il venait sur les chars des pays voisins. À ce moment-là, ils peuvent entrer, mais jamais pour occuper physiquement le Congo, parce que les Rwandais sont 12 millions, même s'ils entraient tous. Ils vont se perdre dans nos forêts. Ils vont se perdre. 12 millions, on va les absorber. Ils peuvent vider le Congo, encore qu'à ce moment-là, nous serons obligés nous-mêmes d'aller habiter là-bas. Et donc, les Rwandais et le peuple rwandais va disparaître. Donc, je dis, il n'y a pas de balkanisation. Même l'Occident, si l'Occident le décidait, si nous ne voulons pas, ça ne se fera pas. Pour balkaniser le Congo, avec d'autres puissances qui viennent se diviser le Congo et se partager. Je n'y crois pas personnellement. Peut-être que je suis naïf. Tant mieux pour moi d'ailleurs, je préfère être naïf pour avoir encore de l'espoir. Donc, je leur dis de ne pas s'inquiéter. Et ceux qui souhaitent cette balkanisation en diffusant une telle information, je leur dis de ne pas compter sur le... Merci Bandeko Langa pour ce deuxième langage. Alors, il y a une guerre qui fait en Rwanda. Voilà, tant basé ensemble. Vous avez un kimot. Vous avez un pengi. Et puis, vous avez un toko. Mais, vous avez un distrait. Vous avez un pengi tellement. Je l'ai dit à Tumba. Vous avez un lingi. Toloba kape okana. Boni ba okaka biso ba ika. Biso ba belole. Okolo ba pole kolo. O boy alevanda. Mozito alobaki. Babendi koni. Oye tali la muka te e engagé. Non, la muka bino bolibo bomaka bato. Donc moto soka telemi e engagé te engagé kasiko na. Engagé Congo biso tolube iyo. Aba maloba ya ndenge wala. Kwa muzito alobi ezonga la Rwanda vita caméra lobby. Langage wala bomona kindeni ebangisi Kagame po bango bakokoka etumba te. Mbala moko James Kabarebe abi biso beto kotelema biso toboye loko c'est le fait ya tata na bino ya mama na bino tango bato bako kufa c'est le fait alite. Etumba ya Congo c'est le fait zalité. Etumba ya Congo c'est le fait zalité. Obitumba oyo c'est le fait zalité.
bitumba oyo cessez les faits ezali. Oh bitumba na Rwanda cessez les faits ezali te. Bitumba na Kagame cessez les faits ezali te. Oh bitumba oyo cessez les faits ezali te. Bitumba oyo cessez les faits ezali te. Bitumba ya Congo cessez les faits ezali te. Bitumba na Kagame cessez les faits ezali te. Oh bitumba oyo cessez les faits ezali te. Cessez les faits et kozala te tikino Rwanda existera te ndenge Fomozitu awutaki suko pesa deuxième avertissement koloba la Kagame ke soki omeki na Afrika bakobosa na Rwanda lokola pe bwaka na mboka te bokozanga mboka pona libela bana ya Mobutu sese kokungwedu wasabanga batelemi milimo tu ya bejo ya bilima ya bakulaka tokotambola bankonga tokotambola biloko nyonso tokobeta tokoyemba yo 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 bilima o yo 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 bilima o yo 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 bilima o yo 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 bilima o yo lieli boyo yo bokechu lieli ye boyo yo bokechu tokobunda na bino tokotika te yango tozobeta mbela bandeko nanga tobima ebele pona Congo okeli mutu te océan bengi la guerre leadership te océan bengi te posa muta nouvelle élan SID Bemba boena boy te océan lobi tout Congolais conscient c'est le moment de faire la guerre. Opération Jeanne d'Arc, opération Sauve le Congo tokoyeba batu balingaka Congo ya solo tokoyeba batu balingaka Congo ya solo bande komo longo la distraction ya Laurent Sokoko na uta ikolo balabelo likambo batu baboya kanga bamona benza mbela mokongo na lobaki likambo ya Laurent Sokoko ya bongo batu babaki ya Laurent Sokoko mbongo na Kabila bino boboyi bomoni bakabili ndenge bayaka okoma ba traître bolongo la ba distraction ngana uta koyebisa bino ya boboya kaka koyoka ngandeko ndeko inanga po ani bosolo la ngaya ngwalati na lobaki épisode ba ko linga ba créer tala ya Laurent Sokoko kunati tala ya Laurent Sokoko ta ye wana ya Laurent Sokoko mbongo na ya nini mbongo makila bomoy ba belole bongo motaboyo lobi congolais de père et de mère congolais étranger moto ya boyo lobi congolais de père et de mère ndeko langai tika bêtise est-ce que na temps oyo ngai nayo tokolo ba makambo ya Laurent Sokoko lobi tala nyama balobi na ebimisa na moto la yo po congolais azale tufala d'épisode te océan salobaki avant ba congolais conseil basi bayokaki babi tango océan na bisasa betaki nkimo alobi ba kosala épisode monde ya ténèbres et kokende kosala ka épisode mais biso na Congo tokoyoka te po to landa chaîne de libération pena molobeli yango océan de la presse congolaise et tambo la biso za litengo te ali nzambe tata ndeko la beleli yo la lobi ngonga yango kozonga simate okokoma libanga ya Mungu mwasi ya lota kozonga sima te ndeko po ete toko kende masasi makobeta mais yo soko talisi mwasi ya lota oh Mzee Laurent Désiré Kabila était aussi inspiré tango zona bakadogo abila bango so mutakufi botika kosekwa ayebaki c'est un langage divin botala te parce que soko tali otika libanga okolenga olobi ya kufi te tozu maloba général te tozongisa conscientiser lokolo océan zo conscientiser mikolo na mikolo alobi to banga te ata boyoki bakomi pembeni ndeko bazate pona nzela Kagame liwana ye koki bali na nzela te ndeko langa bali na nzela te yondo za na nzela ale totelema bon zwa makasi tongo midi pokwa yo za komi kotisa oza kosala invocation oza komi benga moto yo moni abundaka etumba ya malamu oyo sepela na ye obeleli ya kokota na kati na yo mais limo na ye komema yo congolais logola père tobima na balabala pona kosungeko na awande na sukisi matondo la kabu ya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci et prompt rétablissement na Moïse Ngombi, il s'appelle électrique. Merci na Papa Joy, directeur à recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi, prompt rétablissement. Pareil à Bimiso Bangai, pour remettre Angola no bondi à botard de bono et taire émission comme la bino. Mamour d'Angola la mokite de Florencia Matondo Mido. Na mokite de Florencia Matondo Mido. Biso banso to de la Congo. Pour la libération. Ko étouffete Nzamba Zali.
Ba maman ya moto mojali mozimamite. Merci encore une fois Nanita Babé, il faut que le moto merci na bakoko Lumumba. Merci. Na Dieu le créateur. Je vois Sabao ta télémé pour la Robonde Tomba. Merci. Na bakufi nyonso bazala kanda ya Congo ba télémé. Ndeko ko boma moto te. Toke na moto tumba ambassade de Rwanda, to tumba ambassade de Belgique, to tumba ambassade de France, to tumba ambassade des États-Unis, to tumba ndeko la na luka ba drapeau la bango, to ko zikisa yango nyonso la Congo. To ko créer ata biso boko la ba cyber la biso drapeau ya Rwanda po ba bungisi yango zo mona te. To tumba ba drapeau la bino. Guerre avec mutu nyonso o azo bonde la Congo. Pe Poutine en sunga biso. Po ba minéraux azo ki ya Kabila za biso. Na sima ya kobenga na bango to benga la tous les Congolais kolabo. Ba olia la biso la sani mokote. Pe la lycée ko ya komote. Merci na mama ko Mpumba. Merci à maman Célestine à France, maman Célestine au Calais, les États-Unis. Mana nangala kunjala nangala États-Unis d'Amérique. Merci mon abinga kinga mana. Équipe pour la télé États-Unis d'Amérique au Béangate. Merci na yanga mokonzi l'Angleterre. Et numéro moko benga ya plus ende qu'on a rappelé au salato benga kinga osanani. Comment na yeba? Otika suspense bon côté. Tango bengi ba rappelé il faut yamba. Ozoki mandene. Merci na papa Alfred na maman Clarisse. Namboka il passe la ino ya CNT la pe qui pomba sen ya CNT la ils vont se préparer pour la libération à Congo pe équipe à soutien au CA du Congo. Merci na maman Dolo na Suisse, merci na maman Samuel na Mabondeli, merci na maman Jolie na maman Pebana Nzamba Pambola Bino, merci encore une fois na papa Michael pe équipe nyonso ya soutien ya Océan du Congo na plus 49 la Chabienne Nzamba Pambola Bino, Dieu de talota qui tomba boklelo ko ne femme P4 on a plus 49 kilomètres Nzamba ibala ko Pambola Bino, merci na bino tout maman Jovi, merci na maman Pasteur, merci na Daniel Ngenda papa Bolemba biso te poto benga bilo po makambo ko kilipena kaka la ndenga bien bon mon ke to sala sana ndenge na biso bino pe ba projet ngonga ya ngoyo po ete tola la pongite papa Alfred na maman Clarisse cordon na bengo cordon na bengo parrain na bengo tout hein papa langai Michael musala yango to sala équipe à soutien au CA du Congo to télémé poto bundela mboka molimo ya papa ngbande ya molimo ya boso e kota la kati la biso to bunda bande ko pareko tant yango CCDP bande ko nyonso baliangando ah Juno Will il passe langai ino bino nyonso boketu premier bokulaka un kane konto bino nyonso obobela ka ba komanda eso bino nyonso bozala mikila paya Colette et la biso to panza po ete makambo esala malamu ambassadeur na biso ya zonga kanga bisaka papa gouvernement ezate président ezate loko moko jouer rôle te Congo azui bakamne na maboko de on considère personne tozo considérer te na suka a okochela ba baati muto cour boy na ye atali trahison l'équipe bakama be bokene na kosala ba élection la te baacha ko sukisa boyo kama kamne ba de batu bakomi ko conseil ba boy alors biso président ezate élection ezate makambo te tumba o mekito tumbi o mekito katio o mekito soko boy ndekolanga oboko yoka Armageddon c'est la force divine oyo ekosala bilo mabe to lo besoni to sangisa ba ele pe makarisipe misika poto to bunda ingeta merci na le number 1 yo c'est de la presse congolaise JKM merci na bilo to na South Africa apôtre Doudou Sambi na mboka ya Guillaume Mpinga père double nana na Mpinga Guy merci na famille Mpinga nyoso partout bozali na Équateur la bisekolo sur la mikile bapaya merci na JKM et puis merci na mon ami de tous les temps Dieu le soit to bunde tumba ya Congo pe yako pambate to bungisi moto pensa ya biso kasiliwe ezali bongo grand frère propre DJ A Tende vraiment Nzambe ayeba nako batela bakunda yo mokolo na mardi biso pe to ko bonde tumba moya ko mimona ezate ingeta le patrie ou la mort